Congo, Kinshasa, na République démocratique du Congo, na ba territoire nyonso ya Afrique centrale, na bato baza na ba satellite ya ba télévision à satellite bakolanda biso. Live. To salue bino. To pesi bino mbote. Ngai na mama Brigitte awa na Londres. To tindeli bino mbote ya mingi. To zali pe lisusu na ko lobela le peuple de Dieu te. Oyo nyonso. Azali bongo na banzinga nzinga ya Lubumbashi. Esengeli kokende epana évangéliste Francis Mutombo Kombe. Pena mama Jolie Kombe. Oyo bavandi na Kamalondo Centre foyer dans l'enceinte école na Lubumbashi. Numéro ya téléphone na bango ezali 081 68 00080. Balingi nzambe mingi, balingi nkolo Yesu Kristo mingi na motema na bango na makanisi na bango pena oyo nyonso bazali kosala. To salue bino mingi oyo nyonso azali mwana na poto na Europe oyo azali kokende na Lubumbashi esengeli kokende ata kopesa bango mbote bakoyamba bino na boboto nyonso pe bokosepela pe bokozwa souvenir ya malamu kati na bino. Topesi bino mbote mingi mama, mbote mingi papa na biso. God bless you. Tozali pe lisusu tosalaka ba service na hôpital na ba hôpital awa, na ba prison, na ba école, pe na armée britannique, pe tozali na désir na biso zali to tonga hôpital pe école na kati na mboka na biso na RDC. Contribution tokosala pe tozali bongo koleisa batu oyo bazali démunis na kati na société. Toti koloba likambo moko boye ezali boye. Mama balingi kambe mkoyoka kombo na yo. Nga mama Brigitte Daniela ekombolo la first lady. Nde toye na poko na lelo yebisa mutu moko oya lali ayoka makambo kitoko ematsa kondima na ye na poko na lelo. Po sans kondima tokosala eloko te. Na kondima nde tozwi transport tozwi mutuka totamboli nde taye na esika oyo. Soki toye te bokomona pe biso te boyoka pe biso te. Na kondima nde nga nayambaki Yesu Kristu papa nde nazopartage nazoloba na mutu moko azolanda na poko na lelo lokola Seigneur pe sauveur mpo nauti na famille oyo kondima ezalaki te. Batu bakufi tukufi lokola banyama toza baorphelin ya tata na mama me nzambe nde ayiki kobese motema na nga pe ayebese nga oyo nayambaki lokola Seigneur pe sauveur naye kobota masika kati na Yesu Kristu nde lelo naza na bomoi yango na partager na poko na lelo boyoka papa apôtre bokozala desi te na makambo kitoko partager na moninga to matisa kondima na biso na Yesu Kristu. Papa la parole. Merci madame, merci à mingi na ko renforcer loko moko ya makasi omoni couple na biso tozali couple oyo mama ayebi nzambe ayamba Yesu Kristo na motema na ye ngai pe na yamba Yesu Kristo na motema na nga tozali awa produit ya ba histoire mibale esangami ezali place moko ezo salate soki ya zoloba diable azayo kamokosa soki nga na zoloba diable pe azali déranger alobi me batoyo na sali nyonso na diviser bango na sali nyonso ekoki azokoka te to bundi bitumba toko bunda bitumba ya vie oyo message na biso na pokwa na lelo niveau ya kondima na yo sengeli emata na pokwa ya lelo touti koloba likambo ya te nzambe asalaki moto tango asalaki moto ndenge tozali na mokili oyo tozali ko vivre na deux mondes. Il y a un monde visible pe il y a un monde invisible. Monde visible wana il y a ndenge nini balobi ete na Colossiens 1
chapitre 16 et 17, et le monde invisible. Et le car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux et sur la terre. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, Jésus Christ. Dans 2 Corinthiens, le bénéfice Soboy, 12, le bénéfice Soboy. Paul fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Bah, le Bible, toute la vérité est parallèle. Nous vivons dans un monde parallèle. Il y a un monde naturel et un monde invisible. Bah, le Bible, Éphésiens chapitre 2, 8, 9 et le Bible, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Balobi, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Toyebite tango nzambe akelaka Adam. Oyebite Adam azalaki na besoin ko zana foite. Parce que lorsque salaki Adam azala na besoin ya foi te zalaki nini? Obéissance. Na obéissance na nzambe, il communiquait avec Dieu. Il voyait Dieu. Il voyait son existence. Il voyait manifestation na ye. Azalaki komona ba créature spirituelle nyonso. Ba ange, ba division, ba ange, ba archange, bango nyonso azalaki komona bango. Alléluia. Bazalaki éloigné na yete. Mais eloko nini eyaki kosala? Eyaki kosala. Tango baye kokwisa na masumu, masumu eko kabola bango na nzambe wana. Oyebite Adam tango akomaki na mibu 130 ans. Tango basalaki masumu, période basalaki masumu eza koyeba te. Mais toko trouver un très suspect que nzambe alobi na Moïse alobi mikolo ya moto na mokili ezali nini 120 ans. Mais toye komona nini tango Adam aye kokoma na 130 ans et koye kozala peut-être période ya 10 ans wana beaucoup de choses se sont passées. Omoni nzoto oyo Adam azalaki nango ezalaki nzoto spirituel. Ezalaki nzoto ya musuni bote. Balobi ete Adam tango nzamba asalaki na image de Dieu. Mais balobi ete tango aye koma na 130 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Aye ko connaître Ève pe ba produire mwana oyo ba bengi Seth. Seth wana olie zala na image ya nzambe, balobi akomi na ressemblance ya papa na mama na ye. Donc, ezolo bate, nature na bango eye ko changer. Bae kolata nzoto oyo, tokomi komona, ndenge tozo mona mokili ya lelo ezali. Yango na mokili ya lelo, toko mona monde naturel. Monto, basi, bazali ko sala ba percé ya minene. Na bane oyo eleki dans les derniers 100 ans. Exemple monene. Tokomona biloko lokola ba ordinateur, communication, ba avion ya modèle nyonso, ndenge mokili batu bakomi kotambola, électricité, média, ba nouvelle technologie, wana na monde naturel, oyo tozali komona. Mais tango Adam na bazalaki na kotambola, bazalaki ko fonctionner na pensée na bango. Ce qui a pensé New York, a komi mbamo na New York vum. Parce que bazalaki bazalaki ko fonctionner na monde auto bengi monde invisible. Ezali ko exister. Tango baye ko sala masumu monde komi monde invisible et komi na entité na yango monde visible et comme une penani nango. Si qu'on a monde spirituel wana, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Balobi ba percer na niveau ya église nde ya Yesu Kristo. Pe balobi loko mususu sala ke bato mingi bazana ba église ya 4 murs.
il n'avance pas, c'est peut-être à cause yaba environnement ekoki kozala problème ya munene. Yango zo sala ke batu moye ba avancer ezali te. Yango nzambe alobi na poko na lelo za koluka bato na foi bazali wapi. Pe bozali kosala nini? Pe toyebela malamu ba genre ya ba problème nini oyo esengeli biso toya ko vivre pe to résoudre pe na be évidence na yango tangible. Balobi ete bato ebele bavandi na beglise ya 4 mire eloko ezo sala te ba avancer te ba dénomination tobosani Yesu Kristo tobosani le corps de Christ ezali nini musu bapesi ye lokolo musu bapesi ye loboko musu bapesi ye po esala nini esala force mais biso c'est le contraire nga naza na mwa dénomination nanga yo kende kuna koya awa te yango ezo limite batu moye batu ba avancer te bokomi nde ba otage ya bato bazo kamba bino yango thank God pona Chemin TV thank God pona ndenge to sangani awa ngai na mama Brigitte yazali terroriste spirituel, moi aussi je suis terroriste spirituel. To sangani awa, to salue mama na biso, mama Bea, mazo sesi kazali, to pesi mbote, to pesi pe papa Achille Sale, mbote ya mingi na poko na lelo, pe to pesi papa Mutombo, Vanindo, ba mbote ya mingi bisika ofandi. Ba problème lokola nini? Montagne koki kozala, oye zali kozala te, on n'avance pas. Vie spirituelle na yo, vie spirituelle na ngai, relation na yo na nzambe oyo akeli yo, ezali ndenge nini pe ya modele nini. Vie sociale na yo, na niveau ya media, na niveau ya éducation, ba problème familial, ba problème familial na relation na yo na bato na mokilo yo. Niveau ya gouvernement, pe modèle ya ba politicien oyo bazali ko bebisa pe ko manipuler population. Pe niveau ya ba faire, bato bazo sala ba faire, bazo mona eloko mokote. Bazo sala boye, ezali ko simba te. Ezali nini problème d'injustice ya ko kabola bomengo na mboka pote moto na moto a se retrouver. Toye koya suna likambo ya musique na ba loisir. Oyebi ke musique na ba loisir surtout awa na Europe, na Londres, na Angleterre, inspiration ezali te. Kaka ba distraction sur distraction. Mawa mingi. Nzambe alobi akoluka batu na foi. Batu na foi bazali wapi. Moto mususu komona ye. Mosala na ye kaka ba fête na ba fête na ba fête. Fête ezali eloko ya mabe te. Mais ezali soki ekomi lokola religion mokoboy. Ekomi lokola monotonie mokoboy. Quel est le message? Lero kendeke na ba place wana. Message ezalaka nini? Teme ezali nini? Bongo loba nini? Batu tango bakoti. Bakoyoka nini pe bakobimana nini? Wana ndesika probleme ezali ya monene makasi. Sikoyo toye na likambo oyo. Oyebike mama, Nzambe tango asalaki yo na ngai. Apesa moto na moto ba don na ye. Pe ndenge ya ko pratike yango. Paul alobeli biso awa. Na mokanda na Romains chapitre 12 verset 3. Alobi, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. A départi à chacun. Oyebi ke
histoire moko obetelaka ngai ezalaki histoire ekotaki na kati ya makanisi na nga. Oyebisaki nga okendeki na mboka moko quelque part ka na Angleterre awa. Ka ndenge basi bozalaka bozosolola, oyoki moto azoloba alobi ser lera moni ozosambela. Alobi ser na moni lokola ondire ya disenaki eloko wana. Alobi ye ondire aza na eloko moko bwe. Alobi nini? Problème na ye azoluka azwa zemi mwasi abota. Yo pe eloko moko ebimaki epa na yo ezalaki boye. Ok. Tokamata mai. Papa mai basala inanu. Bayoka na bisi bango fu basala confession, bazonga na bango moko, basenga la bolimbisi. Repentance. Yes. Après tango basali repentance wana eloko oyo nde yango ezali kozanga na bato ebele na mokili oyo. Kondimake nazalaki wrong. Nazalaki nayebaki te. C'est simple. Oyebike tango bosali prier olobie telekaki na tamoko. Après oyoyoka la même personne azoyebisa yo ba informaki yo te oyebi ser mokolo wana tokutanaki mokolo nini o prière wana osalaki prière nini nazoyeba osalaki prière namoni ke na ekozwa zemi mais papa ngai pe ezalaki na makasi na ngai te nako kabula ngo na mutu moko azolanda biso na pokwa na lelo papa likambo wana tosalaka nakozwa grade te ndenge nayoki ndenge yo uti koloba makambo na nzambe awa na betonga mingi nomination na place oyo bato bazofanda yango nde ezoboma etonga na nzambe eza ndenge wana kusera yango ezoboma etonga na nzambe po otala makambo oyo nzambe osala kotala yo moko te so otala yo moko yango wana okosala biloko eza ntango ozosalela bosala mokili to banini tozosala mpo na yo moko donc otika nzambe nde amema yo po ngai nayebaka te ke mama wana koyai kobota ntango basolona mingi baki bango mibale eloko ezoampeshe nga naza na mwana te ngai bime problème nini boza nango ya aspike problème mpe aspike problème ngai abi te biso nyonso tu tozonga pepai na nzambe toyi kosenga na bolimbisi tobengani bango na bango ye aye kosima libumu na ye nasimi libumu na ye kobondela ngai alobi tika nzambe asala oyo ezali posa na nzambe nayebaka te ntango molai tokuta ye na ye mobali na bi mama nakoyeba mokolo aye moko aye korapele ngai na bi nzambe azwa lokumu me soki ezalaki volonté na ngai nakokaki kosala te me ezalaki nzambe nde alingaki likambo wana ekokisama mpo na gloire ya nzambe nde lelo aza na mwana te yango nasi mwana kozala na baseta bauta me ye moko ayebaki abi mama obondelaka mpo na nga me ezalaka volonté te ezalaka posa na nzambe nde abaka nasala likambo wana esalama mpe ekokisama donc kondima na nga mpe na kondima na ye tosangisaki toyei kozonga na makolo na nzambe toyei kosala repentance tosangani nde toyei kosala losambo na simbi na libumu nga mpe nayebaka te me nzambe mondo aye kosala misala nde mama na lelo aza na mwana aye kobota banyonso gloire ezonga epai na nzambe atikelo message papa ezali ndenge olobi maser ezali ndenge wana ezali foi ya Abraham ekotaki kati na mokanda na Romains chapitre 4 17 elobeli biso clair ete je t'ai établir père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts alobibwe et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Eloko esalaki nini na instance wana omoni toko vivre na monde naturel parce que ozali oyo soki olobi nzambe ayoka mongongo na eloko asalaka nini eloko ebomaka moto na mokili mingi miso naturel oyo soki ozotala makambo na nzambe na miso naturel oko comprendre eloko moko te ba miracle esalamaka ndenge nini moto a invoqué molimo na nzambe to invoqué esprit ya
repentance yango eloko ezo senga na nzambe a transformer ba vie na biso pe a modifier ba vie na biso na instance wana eloko esalaki nini ezali akamati monde naturel afungoli yango ye aye na dimension surnaturelle na ye lera zo ya biso na tokomona te po soki tomoni tokokima mbango tokokoka te sikoya ya sali miracle sala makandenge wana siko bonka maka sero ya lobaki ka makambo benzoka nde esala makande ndenge wana yango ezali na Bible awa balobi kondima makomi na nzambe pe kozala na confidence na nzela na mongongo na yo oyo nkolo asala yango po na ko communiquer po ekomela yo na ngai encouragement. Donc tu sais encourager les gens na ndenge ya munene po na ko renverser ba épreuve ya vie pe ba événement oyo nyonso esalaki ete banguna bamona lokola te bazozwa victoire. Yango nzambe alobi moto oyo azali na ngai oyo asali repentance akoyokisa masoni te. Totanga na Galates au chapitre 3 verset 22. Mais les Écritures a tout renfermé sous le péché. Balobi enfin que ce qui a été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Namokanda na Jacques chapitre 1 6 et le bénébisobwe. Mais qui la demande avec foi, sans doute, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Namokanda na Jean 5 et le bénébisobwe. C'est qui Balobi, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Balobi tala assurance na biso banana nzambe. Elobeli biso bwe. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oyebike, tolobi likambo ya moto na mokili awa toko vivre na deux mondes. Le monde physique et le monde invisible oyo babengi vie éternelle. Vie éternelle wana ezali nini? Tango yo zali na mokili awa, olinga te toko kite mokili oyo biso nyonso un jour. Ozala pauvre, ozala riche, ozala soko tambola kana ba avion, soko lala kana ba avion. Mokolo ezali toko kite mokili oyo toko zalaka wapi. Exemple concret lobi tozalaki na ona TV tozalaki kotala documentaire monene. Tomoni mama moko akomaki presque na suka ya mikolo na ye ya mondele. Alali na mbeto. Lera alali na mbeto liwa esprit ya liwa ezalaka. Eye bazola kisango boy. Mama wana tomoni te ba famille na ye bazotala ndenge mutu alali na mbeto po akite mokili oyo. Tomoni na instance moko esprit ya moto ebimi a partir ya motolu na yao. Ebimi etelemi. Donc eloko eza visible akomi kotala bango bakomi koloba esprit oyo ekeyi wapi. Ndeko kozala na lolendo te. Lolendo komema yo nulle part. Yamba Yesu na motema na yo. Pe ete yeba mission nini yango yo oye kosala na mokili oyo lokolo zali na bomoi. Okozala awa Yesu Kristo alobeli biso polela lobiete na royaume na ngai
nazali nake kotongela bino bisika bokoya kofanda. Mais totala ndenge tozaka na mokili awa. Tonyokwa makana kotonga bandako, otongi ndako soki ba villa, soki ba nini, soki ba nini. Mais mokolo totikaka mokili oyo. Tokeneke na bandako wana te. Mais tokeneke na ndako ezali éternel. Oyo ezali lieu oyo biso tokoya kofanda. Bandeko na ngai. Siko tango yo oyebi concept oyo malamu te. Il y a une vie oyo balobi, il y a na kozala na présence ya Nzambe, to na kozala na présence ya diable. Parce que soko zala ki moto mabe, o confesser ki Seigneur ya Yesu Christ te, tu vas être en enfer. Kolanda te ba doctrine bazolo baka na bino mikolo yo ke enfer ezali te, enfer ezali. Oh, ezali na place moko babenga yango purgatoire ezalaka te. Balobi na Hébreux 11:6 elobeli biso boye. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ndeko na ngai ma sœur, nayebaka ke yo zalaka na motema ya kosunga ya kosalisa, nayebete moto soki azali kokelela otikaka ye boye te. Nzambe na place wana akotika yo boye te. Hôpital wana ezali kosalama, bato wana ozali koleisa, bato bazana ba problème réel. Nzambe akotika yo boye ata mokolo moko te. Balobi ete misala na Nzambe esengeli pe kosalaka contribution na niveau humanitaire. Na niveau humanitaire ndengeni tozali ba Congolais. Tolingi kaka kolata. Mais oyoka teke na leisaki 10 famille, na leisaki boye. Mais biso tengo tozali kosala ngo motemo Nzambe apesi yo ozali kosalela yango. Na 1 Timothée chapitre 4 10 au Bible. Et le Bible, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. My God, my God, my God, my God. Balobia wana un Thessaloniciens 2:13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme les paroles des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Sokozo croire na maloba na Nzambe wana. Omoni eloke bomaka moto. Doute. Balobi na Hébreux 4:2 lobeli bisube. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce que ne trouvent pas la foi chez ceux qui entendirent. Mama, ils ont ba place mususu okei. Loba obimisio nyonso oyo ezaki kati na yo. Batu ba oyo kate. Omone lobeli biso duti yango nde moto elimitaka bato ebele. Bongo siko toye likambo na foi. Toki likambo ya foi bato bazali na foi ya monene, foi ya moke, foi ya boye. Est-ce que biso bato baza na foi ya moke Nzambe ayokaka bango? Oui ayokaka. Tolongola nde basudir na matoi na biso. Tolongola nde matoi mangongi ndenge lobela biso na lingala. Foi ata moke okomona ba évidence. Matthieu chapitre 17 verset 19 à 21.
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus-Christ Alléluia. et lui dirent en particulier pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons. Balobi, c'est à cause, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, si vous avez des foi comme un grain de sénève, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Yango tauti koloba likambo ya ba montagne. Ba montagne nini ezana bomo ina yondeko. Ba montagne nini otie parce que ozo vivre na mosuni. Oyebi ke batu ebele surtout na Angleterre awa. Bazali ba chrétien oyo ba vivaka na monde extérieur. Ndenge tukoza koloba bako vivre selon ba image ya ba papa na bango. Bazali ko se ressembler na ba papa to ba mama na bango. Mais babosani ete kati na bango il y a un esprit. Esprit wana elota kabandoto te. Esprit wana eyebata kokumisa nkolo kopesa merci pour 5 minutes te. Okomona nini? Motako tambola azali libanda. L'homme extérieur ndenge baloba yango moto na mosuni, moto na mokili. Toza na mokili mais tozali biso na mokili te. Pona nini? Soki ozali na ko vivre selon l'homme intérieur qui est en toi. Oya kokende kovanda libela na présence ya nkolo Yesu Kristo. Okomona te biloko wana ya libanda ekobangisa yo te. Okozala na jalousie na motema na yo te. Okoanvie moto na mokili boy te. Okozala un homme patient. Tu sais que natana yo ekokoma okozala na kimia ya monene oko fonctionner selon le plan de Dieu parce que oyebiete nazali na connexion, relation pe communion na nzambe wana. Balobi na biso awa. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Obi ke bato belé, ba chrétien belé na kozonga, na kolobango pe to ko insister lelo. Mingi basala ka ba jeune po ba konda. Ba ebisi biso balobi boy, ba docteur ba médecin ba ebisi balobi ko sala jeune ezali bien pona ko détoxiquer système ya nzoto na yo. Mais soko sali vrai jeune na cas spécifique e ko sala. Mamoyo na moni makambo na mingi epai na ye. Ye moko kozala na ta ya kolimbola bino nini salama na bomo na itango asali jeûne de prière. Nini salama évidence ezali monene. Balobi Esaïe 52 verset 7 elobeli bisobwe. Qui sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Balobi qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Moi j'ai vu ton Dieu maman nangai, il règne. Alléluia. Na moni yango pe ozali na bato ebele ba confirma yango. Yango moni esengeli na plateau oyo ya Chemin TV biso na biso esengeli azala na poko na lelo. Bon mona kaye il fait des décorations, il fait ba biloko belé, une femme polyvalente. Azali so shaker asala ka biloko belé, mais makambo na nzambe atika yango ata mokolo moko te parce que il a compris. Ayebi pa uti, ayebi pa ni nazali, ayebi après wa kozala wapi. Ndeko nanga yo zoro banini. Mokana na Marc 11, 21, le Bible, Pierre se rappela de ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit.
asséchés. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Est-ce que vous avez foi dans Nzambe? Vous avez foi na makambo extérieur. Tango mususu biloko eza kati na yo, ezali ya koleka ke yo sala na mukili yo zo mona ngote. Ndeko na ngai. Ngai bozo mona, je nazalaki un homme oyo azalaki komela masanga, qui croyait que vraiment je vais être là, je vais déclarer cette parole à quelqu'un. Impossible. Mais bomoni évidence yango wana. Ezali nini foi. Ngai naza na makasi moko te. Naza na nguya moko te. Mais makambo na foi. Esengeli tolobela yango malamu. Na mokanda na Corinthiens 13:2 lobeli bisube. Et que j'aurai les dons. Balobi, je peux avoir les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance. Quand, Balobi, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Balobi, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bolingo na mutema. Ezalite. Bato na lelo. Bolingo ezalaka na mitema na bango te. Me bakendeke kosambela. Bato mususu. Azali na yo. Lero zali. Ako betelo maboko. Lero tie balobi. Hey, ye barakisi nini. Yazo kansaka ye muto ayebi. Moyo kinzamba ako telemisa on experience na yo. Experience ya mama Brigitte za yanga te na yo kakaye. Mingi. O yanga ye pa yo kato sala ka bechange. Yango nzambe aza komatisa biso. Likambo nakoya ezali boye. Totangi na Proverbe 18 verset 13 à 23. Botanga yango na bandako. Proverbe 3:6. Bomona yango. Oyo nzambe atia kati na yo na ngai. Ezali nini? Ezali nini? Yango nde ekokolisa ba capacité pe ba talent pe ba potentialité oyo yo ozali na yango. Balobi, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Balobi na moto azali na foi. Balobi, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Tikaite nakoma ko vivre une nouvelle expérience na bomoi na ngai. Nzambe ako se manifester foi na ye pe force na ye ebota bambuma ya malamu na nzela na ngai. Pe nakoma moto na nzambe oyo ako confronter ba force ya ennemi nyonso. Totombola maboko na yo na ngai ndeko. Ezali po na bit moko divine. Omoni maboko oyo. Nzambe apesi biso ngai na yo. Po na bit moko divine. Na nzela na foi. Tango yo tie kondima. Maboko oyo ndenge yo lobaka ekokoma ekoproduire ba fruit pe ba évidence. Yango nde ko développer caractère na ngai malamu. Pe epesa ngai discipline personnelle. Na kombo likolo na ba kombo nyonso kombo na Yesu Kristo. Na yango koyoka mongongo na nzambe malamu. Ekozala ete nzambe akopesa yo ba instruction pote o créer un bon avenir.
lobi ekoma malamu. Makambo na foi ezalaka lobi te. Makambo na foi ezali now. Ezali lobi ekoya te. Now. Na mokanda na Jean chapitre 3 verset 16. Elobeli biso boye. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que qui que soit croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Yamba Yesu na motema na yo mobimba ndeko na ngai. Akotika yo te na vie spirituelle, na vie sociale, na vie économique oyo ndeko na ngai. Ba verset oyo toti kotanga na Proverbe 18 verset 13 23 otangi yango komona yango na verset na Proverbe 3 6 16 okomona yango ba verset oyo ekokotisa na mozindo ya makambo oyo tokolobango na pete boite. Croyance tokondima na ngai, croyance tokondima na ngai nde ekosala ete opinion na ngai na yango nde kozala fondation na makombo touti koloba awa. Opinion na yo ezali nini? Lokolo yebi nzambe malamu te, lokolo oyamba Yesu na motema na yo te, lokolo sala repentance na cœur na yo te. Okei boy, soki okei kuna dénomination moko okei. Olobi te peut-être awate. Toko koma mutu moko betama telema mabaku na ba bisika ebele ya ba église yango na lobaka histoire moko. Tu te rappelles une histoire na bandako rappeler yo ke ezana mutu moko boye. Mondimi na église. Ayaki na église, afandaki na église. Aya yoki maloba na nzamba lobi tango esila bia pasteur ayebi eloko te. Faux. Ake koluka église mususu. Akei afandi ayoki yekutu oyo kutu na zalaki kuna kutu azalaki malamu yekutu nsosu soki babenga soki nyangala kata soki ndenge nini. Après mutuana asali ronde te ba pasteur ndenge bakutanaka. Ba pasteur esengeli kokutanaka, esengeli koyokanaka, esengeli kosololaka. Ba pasteur ba solo babi ozeba mutu moko babi mutu nani yango babi mutu moko boye babi mutu wana ki na église mais na mona kaisu te mutu wana muko musuba yo tuna balobi aye na église pasteur musu pasteur alokwa mayeba ki ete amoni ye alobi te lokwa service ekosila na bimana ke nozele na porte kuna pesi mbote alobi ça va alobi mais yo problème na yo nini ozoluka église parfaite. Ya le bi azoluka église parfaite. Bandeko, église parfaite ezalaka te okotika la komona yango te. Yoka réponse à pasteur. Alobi na yeboy. Alobi église avant yo ya ezalaki parfaite. Mais yoko ya yo yawa église ekomi parfaite te. Sikoyo alobi na yebaki te. Ezalaki nde boy. Yango omoni balobi nini? Opinion na yo. Idéologie nangai ezali kouta na ba principe biblique système ya baide nyonso salaka na vie sociale sur les points social na société ndenge ekotambola. Qu'est-ce que la fondation na yo ezali wapi vie awa na poto eloko ezoboma biso mingi likambo na foi. Bato bakomi lokoso balingi kaka ngai soko satisfait ngai te. Moni mutu wana azoluka ka église parfait po ba satisfaire ye. Soki ba satisfaire ye ne atikali na église. Balobi vie ya collectivisme ezali nini? Ezali avancement collectif. Yango zolo bate basali na nzambe esengeli to sololaka. Basali na nzambe esengeli ko salaka ba échange. Omoni siko place tozo sala ba avancement te ya minene. Na mokanda na 2 Corinthiens na komi ko kende presque vers la fin. 2 Corinthiens chapitre 8 erobeli biso masolo oyo kitoko. Sœur nangai 2 Corinthiens 8 chapitre 12 14 elobeli biso boy.
comme un esprit à compétition négative. Au lieu de créer une compétition positive pour toi avancer, yoka. Balobi, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Balobi, car, na 13, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans les circonstances présentes. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que les superflus pouvoir pareillement au vôtre, en sorte qu'il ait égalité. Yango ndio moni tokokoma ba producteur ya ba épreuve ya vie oyo pe royaume ya Nzambe et kwa parteni na moto oyo azui réponse na ba makambo touti koloba ya foi. Ma sœur, histoire moko nalingi obetela yango bato ezalaki pe moko ya ba raison oyo ozalaki invité po ete mongongo na yo esalaka contribution monene na corps du Christ, na dénomination te, mais na corps de Christ. Il y avait royaume ya Nzambe. Yango betela biso lisolo wana ezalaki ndenge nini oyo mama moko basambeli pona ye na bato balandaka bato ya bakombo ya badem na yoki kombo boye ye aza na parole na yoki boye. Cette femme là boyoka ye moko aloba mama à toi la parole. Ale tapamboli nzambe na maloba to yoka place ozali cher na mutu moko makambo ya kitoko. Papa makambo oyo otoloba na sawa nazo partager ngo na mutu moko azolanda biso amatisa susu kondima na ye. Me yango makambo mingi yango ezoboma betonga na Nzambe. Idéologie. Yango ezoboma bitonga na Nzambe yo bibo osangana ndene bino ba yo za apôtre. Bon sangana ndene na ba apôtre musu na pasteur mususu. Ba pasteur ne yo lobi awa na tamboli avant Nzambe asala lelo to koma na ministère to fa la place tozali to uti musika papa. Oui. To tumboli libulu mai to tumboli libulu ebe mama iboye bai ba botoli libulu. Toke sika mususu ndenge moko papa to uti musika. Ta utala ba église anglophone ne na koloba lelo aboko landa ngai na lobito ke na rate esika na bandeko na biso tozoli ya pondo esika moko. Amen. Esika tozoli ata fumbo esika moko. Sala contribution kuna na ministère wana Nzamba kotika otepo bozo solo la ndenge moko oya kolandanga olinga te toza na ministère ya bomba mabe. Papa yo pesinga parole nazo partager na mutu moko azolanda biso lelo. Ba musu ba bisango te. Tolingi ba église ya batalingala te. Mais yo za congolais papa. Tolingi l'église batalingala te. Mais yo zo loba nanga lingala. Ma sœur to mon frère to mwana nanga zo landanga na poko na lelo. Mais ozo mata kondima na ote. Mais kondima na ozo tiango likolo na zelo na poko na lelo. Zwa kondima na otombola na Yesu Kristo. Pesa la repentance na maloba no ozo loba. Eza ozo redétruire bandeko na yo pe ozo ko boma. Bandeko na yo place to uti yanto lobi nyonso ezo sala mate eza papa biso moko. Ne tozo tonga lelo mboka ene tozo loba lelo Nzambe apambola papa na biso ya kili na biso azo kamba Kongo papa Félix Nzambe apambola efe na first lady papa azo tonga mboka malembe asala banzela asala eza ye mtazo tonga yango me bazo ndima te
papa ba ministre ozoloba boko tonga ndeni na ko loko moko lobi asuso lobi bandimi ya Londres papa ezaka ya Londres te nga nazozwa place wana mpona bato nyonso bazolanda biso ezaka bandimi ya Londres te tona kati na Angleterre eza monde entier esika bakongolais bazali baproblème eza makasi tozolinga te Pour l'église parfaite. Pour l'église okuta parfaite parce que ozali pasteur ona maman na neti na lati lelo ekoti boye so na lati ekoti te on nakomi mosumuki non ma sœur to mon frère zolandanga to apôtre to pasteur na poko na lelo kondimano ezali pour maman na nenga yaka pesa ko mabonza papa eza pasteur bozolingo yokola te eza pour la problème mabonza Non papa eza pour la problème mabonza pour na nini yo pasteur osokanga na ba mama moko boye osokanga ba tata moko boye okanga bana moko boye bazosala yo sko pasteur faiblesse na oni ko sala eloko moko te yo lelo tengo lo sala business na yo ozosala makambo ozo progress makambo na opona nini ko sala eloko moko o kozala nango ka pasteur baza ba financier baza makambo ebele faut la millionnaire pose na nzambe sa osenga to balelo pour ba partenaire wana nzambe apambola bango ba contribuer na ministère oyo ba olanda biso bazala beni nzambe apambola bandako na bango pe betu pe ba poche na bango ba osala musala pamba te bazo sala musala oyo un jour ba rappelaka nzambe musala bazo sala amen papa mais tango bible wa pasteur bo sangana nene yango na ina plateau na lelo fona ni ata sete ba pasteur bo sangana ndeni ba pasteur yo bi Angleterre te ba pasteur mokili mobimba place bozali ya monde entier esika ba congolais bazali papa balingi ka bakuta église parfaite mutu moko yaka azo sala akotiaka misu na mutu wana ba mamo bayaka ba mamo de bebenga ba mamo yo baza bango moko bazosaka na esprit na bango pasteur mama na komi ko manipuler ba mama wana na ndaku na ye pamba mama na fa pesaka fo mama na asala kaye abege donc agunza ma liboso na non wala bokomi ko sala kimandia wala ba passer ba bungi nzela ba osela sunza ba osela mabumu na bango papa boko sanga ndeni na poko yo so bandimi Angleterre bandimi ya monde entier sika ba congolais bazali yo dingi kaka o sala makambo na yo évangile comme pour la mabumu na bango mais na poko na lelo yo pasteur yo zolandanga yo mama yo papa yo mwana zolanda ngai siko yo zokende kondimano eza na nini na mabanga ou bien za na zelo oyo ezokende na mupepe ezomema yango ndenge liloba nzambe toyoti kotangawa nzambe asunga mutu moko azolanda message oyo amen biso ba pasteur papa bino ba pasteur ponga nazali intention nazali singa pembe na yo po to moto epela pe to panza monda muli nazoloba lelo nazosakola pe nazopanza poke amen panza yango nazopanza poke na poko na lelo yango nazalaki na poko na lelo po naloba likambo moko tokomika ote na linga eglise ba congolais te ona linga eglise ba congolais te mais yo za nani ozola fungo ozola pondu plus ozokende soki fete ba congolais yo ye wana eza lokuta yo tongi ndako kati na zelo mais ntango mopepe ezoya olati maske fo tolongola bamaske na poko na lelo amen totombola kondima na biso na yesu kristo amen totika kokritike bapaster amen totika kokritike basali ya nzambe amen yo moko paster kati na ndako na yo yes bokofanda ndenge ni papa yebi bosangana nde nini eza bapaster Angleterre te nzambe mwana bango papambola bango baosala nzambe na solo pe na vérité pe na esprit atuka bo asalue ouais tobeteli bino pe maboko yes papambola bino basala musala kitoko na bosala musala kitoko mais bao bakosala mabumu na bango babi na royaume ya nzambe bako déboulonner bango bango ezosala malanga nazoloba lelo yango nayaki na mesa mpona koloba message mpona mutu moko oyo azolanda mpe achere na mutu moko bapaster bakomi égoïsme nga benga o baracisme bapaster individualisme bakoma bango moko kotala kaka bato bayo bakosala non paster ozotonga te mais totonga etonga na nzambe royaume ya nzambe na poko na lelo totelema tosangana papa biso tozokende Amérique papa selilo nzambe apambola su ye atombola ye po papa selilo ta akomelaka biso akomi biso tosela nzambe aponda mutu te mais tokuta bapaster nyonso oyo aza na intercession aza bayaka kosangana mutu amiyebi place oza mais gift na ngai papa eza ya yo te eza ndenge wana kondima na ngai ndenge eza ya yo te nzambe nanga tina ngai ata na nzela nayambaka nanga ata
bata maboma Foi yango. na yambaka na ngata ba miyibi Ye na biloko nzela boya ata kosala. mutane solo na yo ka solo wana te Amen. tengo nango Ya ponza motema. masalanga ndenga na Compassion. zali na koko zwa kondima mutu te ngabina pokwa na lelo biso ba pasteur to bungi nzela tokomi na tokoti na rayon oyo ya tiaka rouge bar rouge okomo kota tokei wapi tokende tolanda Yesu Kristo lokola Seigneur pe sauveur Amen. ndenge Bible bina mukanda na Romain awa 10 pe 9 toyamba Yesu Kristo na pokwa na lelo Amen. tozongela Yesu Kristo bolingo Amen. ya liboso tobungi tokomi kosalela mbongo Amen. me mbongo ape ezotonga te bandimi mpe bazomona biloko oyo ozotonga te Évidence eza te. evidence mpe eza te eloko moko osala te okomi kokosa bandimi okomi eti paster esco okomi eti mama paster esco yo bokoti na systeme ya paster nga nde mba nango se na nzambe oyo ezali te tokoloba te nango opanza poke na pokwa na lelo Amen. oyo ezali etali royaume ya nzambe Amen. nga nazalaki musulman papa nakoka kozala na vie te Amen. nauti na famille bato bakufi me nga lelo naza na vie mpo eza nzambe nde tabombaki nga nayambaki yesu sincere Amen. me personnel nde naza na vie lelo yango nazotransfert vie wana na mutu moko lelo oyo lembi otali paster oyo lembi otali kingandi non toza su na royaume ya nzambe te Amen. oboyi bakongolais me sikoyo okendaka fete bakongolais poni yo boyi bapaster bakongolais yo moko akritike moko akofinga bango oli kondima mutu place aza te me yo mona paster na ndako na yo yo ozokamba ndako no mabe ozoyela banoko na batata leki kolakisa bana na banoko na bakousin ka bana bazoyeba te cousin ne tata leki be noko te Yindi awa. ozoyeba te yo mama paster yo oyebi te soki ozala kati ya meeting fo bato nyonso bakende libanda osola mama na bosolaka na nini me zonga tozongela nzambe na poko na lelo toyamba yesu azala mokonzi mpe mobikisi tosala repentance nzambe alimbisa biso baoyo totamboli oyo tamboli mabe ozolanda ngai tozongela nzambe tokota na fe rouge te fe rouge eza nzela mabe sens unique eza nzela mabe wana eza molili mpe eza mokili olingi te bato nzambe mpe okomi kokabola yo moto ofandaka awa oyo olingi kaka banglais église ya banglais oyo boyi bakongolais me ozolia pondu mpo nini donc kata mpe pondu kata fumbwa tika makayabu kota no na salade ndenge bango baliaka soki okokoka yango okokoka te me tozoliaka biloko na biso totika nde kokritike bato na nzambe bato baosalela nzambe na solo mpe na verité nzambe amona bango na poko na lelo nzambe akitisa mawa na ye na bapase mpe na bavanje mpe na bato nyonso bazolanda biso bazolanda message oyo yo miyebi te place ozanga na miyebi place na sa naza mutu na bunda bitumba nauta na famille mama akufi papa akufi bayaya bakufi nga nazalaki machombe na machine mpo nazala lelo boye nzambe asali nga ngolu mpe grâce na bonde mpo na bato na maboko oyo bato babiki bazali geri mpe bato na sida bato babiki mpe bato bafungwami mpe bato bapambwami na maboko oyo nzambe asali ngai ngolu oza na ngolu mpe oza na likambo ya nzambe ozokanga yango mpo ozondima bamosusu te na pokwa na lelo yo okei wapi yo mama yo papa yo paster yo evangeliste yo apôtre babi okosangana nde nini yo mitali yo moko mitali poshi na yo otali libumbu na yo nzambe azolanda oyo bato baza na congo bato mosusu bakoma osala baminisano mpe batv na bango atie na ye mpo alanda asala magablo na ye mpo akenda kokangisa mbongo na ye mpo asala makamno azoya poto azoya koto awa tozali avie eza nango te aleluya vie eza na yesu kristo awa tozali toza nde bozali awa totambola mabele nde bino bozotambola eloko ezozanga bokoma osala mabumu na bino bato bazolanda o monde atie partout ministre message oyo ezokende chere na mutu moko kolemba te yo paster so olembaki okomi kosala bacompte na yo okangisa bambongo na yo mpo na projet ya famille na yo vie sociale na yo ezali okenda mpe olia otambolaka nyonso ozosala babi eza litui mpo osala mosusu ekokisemi mpo osala te tokomi kosala ya mabuna so tosala su nzambe te toboyi beglise ya bakongolais oyo nga nakomi na nga so ya anglais toza baanglais te nga baka tengo mpo na mboka na nga kongo papa tozali forme na formation lelo tomona boye tofandaki na bakiti landa mutu place azali oyo ya mabe kozwa yango te salela oyo nzambe atie oyo mpo osalela royaume ya nzambe nzambe alimbisa biso toye liboso na se na ekulusu na ye mpe na mawa na ye ekita likolo na biso nyonso na pokwa na lelo marche na biso mpe conscience na biso esala na pokwa na lelo neti na mokanda Jean 3 elobi
te tobotama na sika. Alléluia. Yo olinga te botama na sika po ya pai na Yesu Kristo. Ondima message ondima te. Nzambe atie kati na nde na zo transfert. Ezali ngai te eza molimo nzambe kati na nga na zo panza poke pona mon enough is enough. Tokomi kopona mangomba tokomi kopona ba pasteur komi yo pasteur komi kopona bato pa pembe na yo. Tokomi sala mabumu na biso na poko na lelo. Nzambe alimisa biso na biso ne tozala poko na lelo. Po tozala teme na chemin TV mais na kati ya TV na biso na biso oyo na ministère ya New Concept. Yao tozo bosa na te to pesa d'abord poke photo panza elikambo yo. Tona isika to bomba mais to koko tika te to komo lexa komo sala mabumu so sala su Nzambe te. To komo sala pona royaume ya mokili. To sala mokili meto abito za Nzambe te. Oyo sala oyo tongaki ndako oyo zwaki bambongo bapesa ki yo pasteur. Yo apôtre. Yo mama évangéliste. Mbongo bapesa ki yo po botonga place mbongo wana eza wapi? Okomo sala ngo commerce. Yo papa za ko bomba mbongo ya église. Mbongo wana ezali wapi? Okomo sala ngo compte komi ya yo. Tozongela Nzambe na poko na lelo tokoti na feu rouge. Feu rouge okuta na accident. Ba problème na vie na yo, ba problème na faille makambe belé pona nini? Nzamba kitama wana ye. Tokomo sa biloko musu na église o ezala kité. Tokoyi ko sangana te nde balobi tokomo selela nde bible ya libanda tokomo na Nzambe. Tobungi nzela Nzambe. Amen. Place ozali message ekomela yo to tombola kondimation na Yesu Kristo. Na ba famille to uti biso bana ba parents to sabana bana ba umela mkiba to sabiso ba parents. To le ba pe o ezali po bana ba apprendre quelque chose. Tozo ko kate to ina ba mboko yo. Ndai to sto botaki bana mboko to ina bango bana na fo ba banga ba parents biso pe bana ba to sabiso po ba umela na mokili. Amen. To be loko ni to komo kende wapi? To komi na tansuka. To komi na tansuka na tanto za suna minute belete. Mutu moko azongela nzela Nzambe na poko na lelo pe yamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Yesu azwa place na bomo na yo pe tombola kondima na yo. To se décharger na poko na lelo mikumu na soto me mango likolo te. Lokola sani to tiena mitute. Lokola biloko tozo teka te. To yana poko na lelo te to yana ona poko na lelo pe biso sur place ozali. Telema pe bondela liboso nkolo Yesu. To yepa na yo. To yepa na yo. Na eko tika ba vi na nga. Na eko tika ba vi na ngai. Marche na ngai ona tambola kinga moko. Marche na ngo na tambola kinga moko. Na ena poko na lelo na eko yamba o Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na eko yamba lokola na poko na lelo lokola mokonzi pe mobikisi. Nkolo Yesu fanda na motema na nga. Nkolo Yesu fanda na motema na nga. Zwa place na motema na nga. Zwa place na motema na nga. Yo Satana. Yo Satana. O nyonso salaki na bomo ina nga. O nyonso salaki na bomo ina nga. Na boyo na poko na lelo. Na boyo na poko na lelo. Na tie Yesu lokola mokonzi mobikisi na bomo ina nga. Mokonzi pe mokonzi na kati na bomo na ngai. Kolo Yesu zwa place na vie na ngai. Kolo Yesu zwa place na vie na ngai. Akoti na vie na yo yamba lokola mokonzi pe mobikisi pe tozo pambola pe tozo sisa na tango yo Nzambe na pamboli yo susu na maloba yo lobeli biso na poko na lelo ya kondima. Tikate kondima na biso ekoma lokola graine Nzambe yango esala misala totonga elongo na yo na poko na lelo ba vie na biso misala famille tozongela Nzambe o nyonso asereje amibwaka maki to ya liboso na Nzambe azala mokonzi pe mobikisi pe boate na biso Nzambe tokumisi yo makila no Yesu Kristo ezinga biso ebate na biso pe molimo na Nzambe soke kati na Yesu eseka kati na biso na poko na lelo Nzambe tondimi lokola mokonzi pe mobikisi yo zali Nzambe okotika na Nzambe zwa place batela kondima na biso na poko na lelo ozali Nzambe okotika na Nzambe to bondeli bongo boy amen. Amen. Mbala sima to kutani susu bye bye. Mardi prochain bye 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 Mame R la chaîne TV. Yeah. TV ya Eska ndeko na biso mbaya azokamba TV oyo Nzamba pambole aza chanza mulu Nzamba pambole ministère na oyo to kutani mbala sima bye bye. Bye bye, God bless you. Bye. Bye bye. Une seule cause. Célébration Pâques 2019. It's amazing. It's incredible. Absolutely fantastic. One location. The Palm Tree Banqueting. Adresse 329 Romford Road, London, E7 9HA. Date samedi le 27 avril 2019 de 17h à minuit. Live music by Frère Zamale, Frère Dollar Pika, Frère Pascal Kasselouki.
Sœur Dina Kikala, Sœur Gisèle Matkanula, Il est comment? Il est comme ça. Maman Nicole Mbele, Maman Patti Mikele et Earth Youth. It's incredible, absolutely fantastic. Entrance fee 15 livres pour les adultes et 5 livres pour les... Mon ami, je vais te dire ce matin, n'abandonne pas. Mon ami, je vais te dire ce matin, même tu vois que tu es arrivé au bout, avancé en âge, et que c'est fini, c'est par là que Dieu veut commencer à faire quelque chose. Mes amis de Manchester, mes amis de Londres ou encore des contrées voisines, quelque chose va se passer le 3, le 4 et le 5 mai prochain. Il y aura une méga conférence organisée par le ministère Femmes Affranchies. I can have a very good news, a wonderful, a marvelous, a fantastic news for you. J'ai dit c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. Et nous déclarons l'année 2019. C'est l'année de l'accélération. 2019 va prendre un tout nouveau tournant dans ta vie. Toutes les choses que tu faisais en une année, en 2 ans, en 3 ans, cette année, tu le feras en peu de temps. Mes amis, assez, c'est assez. Il est temps de se lever. Le Seigneur Jésus-Christ veut accélérer les choses dans ta vie. Je vois que tu stagnes dans certains domaines de ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tes affaires, dans ton mariage, au niveau de ta santé, au niveau de tes finances. Le Seigneur veut faire avancer les choses. Alors c'est le moment, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. The opportunity for you to be here. Viens prendre ta bénédiction. Viens saisir ce que le Seigneur a réservé pour toi et pour ta famille. S'il te plaît, ne manque pas cette conférence à London, UK. Et je t'invite personnellement à y être. Ce sera au Leighton Great Hall. C'est à cette adresse que tu recevras ton miracle. À cette adresse que tu recevras ta guérison ou encore ton enfant. Mon ami, je vais te dire ce matin, n'abandonne pas. Mon ami, je vais te dire ce matin, même tu vois que tu es arrivé au 11 p.m. to 11:30 p.m. elisa moto na kati ya mitema etuma baposa ya nzoto tobalabalobaka bamoni balobi na ozala bongo. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothi Rama, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his 10 years of gospel music career. Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On